Bonsoir et bienvenue sur notre site clébois.com. Je suis donc à Paris dans le 17e, dans le restaurant de Claudie de Quinoa. Donc Werason est venu aujourd'hui des États-Unis pour venir ici à Paris et donc prendre son avion demain pour Kinshasa. Ce soir, il tenait absolument à rencontrer la Ligue des Champions. Quelques fans aussi pour cela par rapport à Matanga et à Monique Production. Donc voilà, c'est quelques images, je vous les emmène. À très bientôt sur notre site clébois.com. Merci. Makambu ya moyo babista sana bisa monene babi yeyo nidaka balinde babi makambo yo ezala balisute bakonfe abasa ezala kapa wera son oya boy vedira sa mokile poline na biso ne makambo. Bonsoir, Banakine, Bana Congo, donc Bana Mokili Mobimba, maison mère, au ligne des champions, to Koutana président Nabiso, Azana problème à Dey, Binomo Boyebi, to Outiko Koufela, directeur Nabiso Monib, production, Boyebi bien, donc président aux États-Unis, Azo Kendekin, pona problème à matanga boyebi ke ba obimisa toza dans système ka biso sonde to vande na système adei donc biso to bengisa ki président eta ke ligne des champions mama présidente na président Patuka Pangala to bengisa ki po aleka to sola mwa mukie ndenge to banano ndenge nini organisation ya matanga ekozala toza na mawa po Monib azalaki papa azalaki yaya azalaki ndeko azalaki noko azalaki mosali azalaki nyonso pona biso donc to perdre mutu moko aza trop cher na maison mère to ebite so to rezoyer mais ezanzela na biso nyonso donc yanga to bengi ya Noël azape na mawande bomoni avandi azana souci makasi donc alinga ko leka to bi papa ko lekate biso pe ligne des champions tozali awa poto solola makambu ya matanga yango to bengisaki awa ne bomoni biso to vandi awa tozana mawa en tout cas to tini mes condoléances na toute famille ya Monib bana bana maman famille Mobimba en tout cas monde entier tozana mawa tozo le la vie Monib ne bomoni to vandi awa biso to lati noir ngako to Claudine na tcheki tambala na mutu pour na système ya vie Monib tozana matanga tozo le la bon na pesi parole et pas président Patuka Pangala. Bonsoir tout le monde. Bon, to sepe na présence ya président Abisonde to ebisa bino na ba émission so elekaki toza matanga ya vie Monib azavio azagna biso famille papa yaya nyonso pona biso bon de loka to senga toza na kimia biso toza ba bantu matanga yaka na ba mambo ebele mais toza ba bantu en plus toza na ambassadeur de la paix tous les communautés oya maison mère eza partout na monde toza na matanga semaine des présidents comme lobby mardi mamnyo surtout ba organisation nyonso ba Hollanda ngona ba télé mingi ya olobezate toza président la pesibino Chabert. Bon quand moyoki président lobby maman présidente maman Claudine qui na lobby toza na matanga toza na mawa hein
Tous vraiment ma cité, vieux Mouni Bazalaki, c'est la famille, c'est un frère, c'est j'ai à maison mère en dengue boyebi. Donc, oui, Betty Bisso, et Betty tapé Moutounyoso. Ça peut parler, mais ça peut pas consoler. Bazolo bas de gauche à droite, où est-ce n'a pas si, où est-ce n'a pas si, maison mère toi n'a pas si, tous en a mis à Golobate. Donc, oui, Zubisso ils ont pépé non. Donc, nous surtout à Golobate, ça va. Ouais, na sepeli trop ndenge boyambinga. En tout cas, na yebi ke ezibiso nyonso na kati ya groupe, c'est-à-dire na ba groupe nyonso Ligue des Champions, ba bengsenga message ba bisinga yango na donc na yebi so makambo so ba bakisa après. Vraiment na sepeli quand même na geste au bosali nyonso bokutani pour na kabola mawesika moko donc ngai lobi na tongo na zo vol na so kendi Kinshasa. Na qui est à la macamus de Koleka, tu bis encore lobby et puis tu enterré jeudi. Donc vendredi, tu as une activité semaine prochaine encore. Une fois merci, Ndenge Bosangani, Yako Kabola Mana, je suis Sikamoko. Mais nous sommes encore Bosala réunis, Bosala soudé, Bosala Bomoko, Kosanganande, on a force, il y a des sanga. Nous sommes encore Lokomoko, Basungi Sungi Zalate, Bokaboni Zalate. C'est-à-dire bozala bomoko ya koyokana na groupe na bino bozala na Ligue des Champions na monde font besoin la cohésion. Encore une fois, félicitations et courage. Voilà. Donc ba fondé bazali mais ba fondé akeba akeba biza ambara ko mutali droit ta solo là après donc on fait ça fait la biso ambara de cette fois na bien la chabelle mukacha bazali. De la forêt, tu as Ligue des Champions à l'aéroport, Malamoko, parce que présent, il y a les cas. Mawele Kelibiso, après, tu as perdu, parce que maintenant, ils en Afrique, ils sont tous à Awa. Aza CG Nabiso, tu as les avec force, tu as tous là. Mais tu as été Moni Igwe, Akiti, pour la Claudine Kinoa, maman présidente, pour la Patuka Pangala, président de la Ligue des Champions, on tombe à Chabel, on vice. Toza Ebele, Jean-Marie Panou, Force Tranquille, Motema ya Mama Fandi, Toza na Batoto Miel, Soukali Elengi, Toza na MC Grand Pays, Toza na Patuka Pangala Valère, Toza na Mama Claudine Kinoa,
toza na Vero Kiri suite fin toza na mawa na système kama ya mawa Zetkiri système ya mawa ndenge tolobi maweleki toza na mingi ya koloba te Yvon Luboya tala mawa CG na biso Monib production azali susu te mais biso balandaka biso ata na matanga tobunda oyo babundaki tozwa matanga oyo bazwi matanga tosala boye tozwi boye sikoyo tosala nini parce que Werason aza lokola la ligne qu'on regarde en Afrique elle est sortie ou pas mais na matanga boyo kata mawa quand même naza na mingi ya koloba te système ya matanga kaka noir oui napesi na mon président aloba président okasini bon bana Cléboa bana monde tout bana maison mère oyo eza partout ba sous-préfecture na ba préfecture oyo eza code présidentiel moto ezoloba na Suisse les étoiles Astrid Mambweni la présidente na ye moko Choco Frappant bana Suisse les étoiles ndenge eza wana bana Bela oyo ya maison mère bana États-Unis les intimes les étoiles génération à génération Ligue des champions vient à biso Rodjani wa Mamelando yeyo Vero Kiri suite fin toza Olivier Madiata toza partout na monde mutu aleki wera na ba préfecture na ba sous-préfecture na ba mairie aza na été mais toza nde na matanga toza na mawa vient na biso Monib semaine oyo nde tobandi ndenge ka président mo auti États-Unis to solango kuna na kati bana Cléboa o mutu azoloba kapangala ikoni l'air azoloba bino tu bozara na sui donc na roloba te le sac on a respect à Nanga Rodjani na pesi micro. Merci petit Nanga Kapangri pour nga la benga Kapangri donc bana bandal baebi quand on parle de Kapangala on va Kapangri donc voilà quoi inga tango zoko tabo ibiti wa magasin ba vieux asala que no bandal les ala donc voilà quoi papa wa botier merci à toi petit frère franchement nazana mawa je n'étais pas venu vraiment pas pour ça. Mais est-il que Ngapé Nazana Matanga à Bruxelles. Donc c'est-à-dire, oh Koufi, il a trop fait ce garçon. Ça c'est un frère. Nabeti Tolo Langa Rodjani, c'est un frère. Ça c'est vraiment un frère. Il a misé tout ce qu'il pouvait miser pour que l'évolution et la maison mère et Zala, toujours à laquelle elle est. Elliot était. Elliot fut, comme les Français disent. Et puis aussi, c'était l'époque de Monib. Mais en tout cas, avant Zala secrétaire, Azagi n'a déjà de marketing. Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'on pourra parler de la promotion, il y a orchestre, maison mère, il y a Ranson. Monib fait partie. Il a tout donné pour maison mère. Na sepele atro na programme master a petit nanga président de présidium Kapangala petit nanga Chaber Meta ba programme tout ba pesi Claudine Kinois ba programme tout ba pesi à Matanga il a formé une famille donc c'est-à-dire tokun la mona mai na modèle à PPP que son âme repose en paix. Tout le monde a polémique, s'il vous plaît. Na pesca ba condoléances belé à la famille proche, à Monib, Nebozawana, le beaucoup tanana ba Kapangala, ba Bertin Mosolo, ba Claudine Kinois, comment est-ce qu'on appelle ba Golf Kizola. Donc tous ces membres là, oh ba sala que maison mère dans le monde, ba se réunir lobby et puis voilà quoi pour une organisation à côté qui m'a ramené les cabines. Nagisasa, où est Ranson Azaouya. Il prend déjà son avion demain matin. Quand il va arriver là-bas, voilà quoi. Donc, Toubi continue, Teti Neng Moni Baokundama. Na senka ramené surtout il y a mon amayo anga, inongo nanga, wana massa nanga, wana famille nanga. Et ça passe. Passe trop. Il fallait mon amaya zanon, il fallait pas. Mais sur ça moka non Nzambe. Toyaki. Mabele pe tozonga mabele oh tu kala seko azate
Mais vous comprenez l'émotion, ça n'a pas si trop. À Kansi, bonne époque, n'a pas mauvaise époque. Parce qu'il n'y avait pas que du bon. Ces garçons étaient un grand médiateur de beaucoup de choses. On a expliqué belé. Hein? Peut-être prochainement, tout soloir. Hein? Vous comprenez, franchement, ces garçons, il a beaucoup fait. Beaucoup fait. Maman Bana, maman Nabiso. Merci maman. Continuez au battre là. Bana o Abiso, na ligne au mobile no Trasaki. Yo bibo banya on le tête. Mon ib, tu peux tout faire sauf ses enfants et sa femme. Ça c'est mon ib. Je connais Ibrahim Monka. Voilà ma salanga. Hein? Ibrahim Monka. Ça c'est son nom. Mon ib est l'abréviation nationale de ça rapport l'isolo qui toque. Mais comme on a Ibrahim Monka. Voilà ma salanga. Vous comprenez l'émotion. Adieu mon ami.